luka koyeba Kabund aweli nini. Est-ce que ça ka pona makamba ba mura wana bakota ke pana yenda linya longwa. To eza kasi bandeko nanga ya UDPS, bandeko ya opposition, bandeko ya major, bandeko tout ya Congo to fongola misu. Est-ce que ces politiciens se battent réellement pour nous? Est-ce que balingi biso? Est-ce que baso bundela biso to eza makambo na bango talanga na zo alobi bo yango yo nazo yebisa bino lelo, nazo yebisa bino lelo bokanga yango bazali ko wela makambo ya ba minere na Katanga ya na société. Mbote na bandeko sur Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Tozongi lisusu lelo na bakati ya betando ike na bino na liboso ya mabota na bino pona koyebisa bino te ba dénouement ekomi kosalama, ba langue ekomi kofungwama, maloba ekomi kobima, ba vérité ekomi koyebana na makambo etali démission ya Jean-Marc Kabund pe motivation na ye. Bon, lobi to sa ki mission, to pesa ki moi ba idée sans pour autant koyeba ba suite à l'événement, mais en tout cas tendance c'est qui n'est plus na makambo biso to lobaki. Na makambo to pesa ki bino la émission ya lobi ou to sala ki lokwa moi analyse sur départ to pe démission éventuelle ya premier vice-président ya Assemblée nationale na kombo ya Jean-Marc Kabund. Voici aujourd'hui que Mills Chibangu Obino Soboyebi azali leader d'opinion asalaka ba émission ebele na Kisasa, asalaka ba émission ebele na net na internet. Donc asali moi historique moko ya muke, moi explication moko ya muke ya d'où vient ce problème là. Mais ce qui te l'a dit est que Azan a raison parce que tant que sali moi historique wana tout comme on appelle image moko ya dépêche au Nazaro Laksabino comme quoi makam o ya lobby yango yonde et comme iko salama. Donc ndenge boza ko mona na bilili à peu près makambo na rutela bino après oyo ya koloba ezolanda makambo na Laksabino sikoyo. C'est-à-dire notre premier ministre Sama Lukoji oyo boza ko mona na bilili azali na position ko démissionner d'ici semaine prochaine. Naipe molobeli na bino. Te na komi prophète. Lobi na lobaki na bino te à partir ya lundi ba makambo ebele ko changer. À partir ya lundi bouleversement et ko salama. Mais voici que tozakomi tuna qui peut être derrière Jean-Marc Kabund? Qui peut être derrière motivation na pe courage wana Jean-Marc Kabund ya oloba te alongwe na niveau ya premier vice-président ya c'est pas possible. Ba poso ba to baluka ba kufelaka siko yo oloba te olongwe na yo o démissionner. Ça veut dire que position chez Zwami, ça veut dire que ma coquille ezali yango bozomona ba scandale ko ya oyo ezobima siko ya ba carré minier na kati ya Katanga. Mills Chibangu alobi que Jean-Marc Kabund azana ba carré minier na kati ya Katanga, c'est-à-dire azana mabele na ye, ba mabele na ye ndenge to somba ba lopango bato ba comprendre carré minier te, c'est-à-dire oyo bato ba somba ba lopango zana lopango na yo tongi ndako na yo zepa na yo. Jean-Marc Kabund azana ba territoire, c'est-à-dire ba hectare ya mabele oyo ye oyo akoki ko exploiter pe ko teka mabanga nyoso okuta na kati to pe mai nyoso okuta na kati to pe wolo nyoso okuta na kati en complicité na ba compagnie chinoise. Makambo ba koloba
eza ya solo to eza lokuta. Mais rien qu'à voir déjà ndaku ya Jean-Marc Kabound oyo batu nyonso bakoti lelo o batu bakolobela kezaki toujours fermé qu'avant au kota il fallait audience. Lelo et après attaque ya basoda ya corps présidentiel ye wana afungoli ba porte na batu nyonso mais faut ko mona ndaku wana na kati ya Kingabwa. Cette maison a été construite par des compagnies chinoises, si pas une compagnie chinoise. Et n'a tant moko record, c'est-à-dire 4-5 mois. Donc, quelque part, tout le monde a pu koto balobinini, azali en complicité, na ba compagnie chinoise, na katia ya katanga pour na carré minier. Mais rappelez-vous, makambo ese l'Obama, que Jean-Marc Kabound azalaka muluba te ya Kasai, kazalaka muluba te ya bakasai wana mibale, ke ya azali muluba 4. Donc azali katange, ke ya azali mutu auti kota katanga. Kabound c'est un menteur né. Ah bon? Kabound il ment comme il respire. Kabound s'est présenté à Etienne Tshisekedi comme un round du Katanga. Oh. Parce qu'il savait que Tshisekedi ne pouvait pas nommer un Kassaïen secrétaire général. Mais na Katanga toujours mona nani? Na Katanga toujours mona elobi na Mills Chibango. Mais ba prêtre ya Katanga bazali Moïse Katumbi azakuna. Mais Moïse Katumbi pe but na ezaka nini? Comme président de la République. Mais vous avez que makambo ezana nungu ya makasi. C'est-à-dire premier vice-président ya parlement azolongwa azakatange. Totali premier ministre alinga démissionner semaine prochaine azakatange. Tozotala mutoyo amemaki bakatange. Tina niveau à faire espérer bango ba comme ba président Moïse Katumbi azakatange et bango tout bazaro ko sala lokwa ba se rallier pour bango nyoso wana bazara ba katia ba problème ba scandale ko bima prochainement ba carré minier. Bon, tous on supposer que makambu mil salobi ezala lokuta. Mais au vu des choses n'engezo kende franchement nazo mon on dirait tous les kaka nzambe kaka mutaebi ndenge biso ba congolais tolobaka pour nous surtout pesa kaka na nkolo. Mais makambo yo est très très dangereux. Donc dès que ça bino ba bouleversement et ko sala d'ici 2023. Donc batu ya UDPS ba se préparer makasi batika ba blague ya ko sakana na ba mbongo. Batika ba blague ya kanisa que pouvoir est comme acquis pour ba bouleversement et zo zela bango ya ko sakana te. Ok. Bon, ngana tiki na rabino, ndeka tolobaka. Tomona na mikolo ezoya. Pour la dépêche mosusu. Merci et pas bino bozali. On a besoin de partager na bino le romoro pour na moni les réseaux sociaux indi makamba Kabound, makamba démission ya Kabound. C'est très bien. Mais naza na souci moko pour na biso ba congolais. To banana nous ko kanisa to uti wapi tozo kende wapi. Jusqu'à quand on continue ko soutenir ba individu, mes chers frères. Est-ce que les lots sont sûrs que Batouana va bounder réellement peuple to azo bunda pour intérêt na bango moko? C'est ça le problème. Namoni ba maman ba vandi, papa ko longwa te, namoni ba jeune ba vandi, ba matisi ba bandrol, il paraît Kinshasa yindi. Mais mon colonini tu comprendre que tant que tu banda au monde on dirait parti politique, to ma politique ça maloko makamba wera na jibe, tu continuer ko kufa ba continuer ka ko lia na mutu na biso. Parti politique eza makamba wera na jibete onga na fanatique jibe nga na fanatique wera sa aye mama be aza mutu aza danger jiba ye mama be aza mutu aza danger mutu kaka te politique ya bongo te politique eza monde ba intérêt eza nini ezali kozwa na yo kozwa na ngai développement social balobi UDPS eza parti nini kasi makamba progrès social est-ce que banda UDPS azu pouvoir lelo progrès social o UDPS alandaki o alakaki population yango to nango yango kasi bino bozo bundela yango bozo linga bokufela mais alors to luka koyeba
Kabound aweli nini? Est-ce que ça ka pona makamba ba mura wana? Bakota ke pana yenda linya longwa. To eza problème nini? Kasi bandeko nanga ya UDPS, bandeko ya opposition, bandeko ya major, bandeko tout ya Congo to fongola misu. Est-ce que ces politiciens se battent réellement pour nous? Est-ce que balingi biso? Est-ce que baso bundela biso to eza makambo na bango? Talanga na zo bisa. Moi na tanda bani makambo ba minéré oyo. Bato bele ba condamner ngai. Wa lobi boy yango yo. Na zo bisa bino lelo. Na zo bisa bino lelo bokanga yango. Bazali ko wela makambo ya ba minéré na Katanga. Et na société moko bo na Katanga. Excellence. Amis téléspectateurs. Mbongwe bimi etamoli na kata ba politicien. Mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi. Botu na o demi. Oh non, je ne suis pas affairiste, je ne fais pas tu es affairiste. Okota mama minéré. Ba kinande ba yebite. Biso to vana na Lubumbashi to yebike ozana ba carrière minière. Okota pe makamba ba mine. Ba china pe ba lesi, ba pesi mbongo na minito bazali ko sande nini. Ba lingi basala front moko contre chef de l'État. Babundi Safachi. C'est-à-dire, bako se ligue. Bon, mon ba politicien belé. Bako se ligue. Soki bo kebite. Bo kangali obana sabino lelo. Soki bo kebite mikolo to okende. Bon, mon premier ministre a démissionné.